Matondi mingi balandia Congo Live Télévision, merci Penza pour Bozara. Ebele pour la chaîne YouTube Nabino Congo Live. O Penza le bela rabino actualité mboka Congo et qui n'a pas ko découvrir ma Penza o e bombama na kati ya mboka na Congo kaka ou bien na ville na biso ya Kinshasa. Lelo Penza tozongel susu apôtre Michel o miko eleka ki tosaki na émission o azaki victime ya likambo ya pasi oyo batuta qui est na mokonzi na biso uta koleka président sortant Joseph Kabila Kabange kasi mingi batuna kinga mama et c'est apôtre Michel ce qui va démarche pour a déposer plainte contre Kabila balandele awa na mikili poto na CPI te lelo penda to ko découvrir donc mingi ba tuna kinga est-ce que ça na ba preuve que Kabila nda tuta qui est mingi pe ba benga ki bazolo baloba mama yozo kumisa likambango soko continue bongo koko melo mabe yango te lelo penda to zongeli sous apôtre Michel to yo kapenza ye moko à l'accès pe ba mikanda hôpital ndenge nini likambango esale makambo ta mbote mingi mama Jeon nzambe apambola yo mingi apambola bandeko balandi nyonso pe cameraman na biso nzamba apambola pe balandi nyonso ya chaîne na biso bolingaka nzamba apambola bino wabino apôtre Bongeli Michel Ken tozali boso ya baetano na bino pe na ba internet partout bozola na biso na mokili mobimba nzamba lola apambola bino na elisusu na lisolo ya pasi donc tango na zolo ba boy bino moko boy bimboka na biso tango tozo sala émission boy c'est-à-dire tozali liboso ya mopanga pe ya singa na kingo parce que na mboka na biso balingaka penza vérité te mama Jeon tango toza koloba boko mona bakotinda bato parce que mokolona batindilaka na monaka ba police moko balandaka biso tango na uti na mission ndeko na yo moko na kombo ya Rose balandi biso kati ba police na o vie na biso donc bazongi tellement que tango bazongaki ba mususona ba lataki ba bilamba lokwa ba ninja na miso sikoyo moyeza ali moko azoka kolosa bunduki abetaki na mutu katokendeki nango paraprise et panzanaki donc na yeko comprendre que bitumbe zalime soki nazo sala émission boye parce que nandimi liwa pe bon moy pour ata lelo na fani na okoma 80 ans na okufa kaka ata na komi na 100 ans na okufa kaka ata ba bominga lelo e kanga pe mabelete mais Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira ça va yangonde zali. Oui, apôtre Michel, mingi ba bengi nga penza na mikili apoto ba kolobaka. Est-ce que apôtre Michel penza na ba preuve tangible que moto ya tutakie azaki bongo ancien président na biso Kabila Kabange malgré les kinaezoe amema ko na hôpital est-ce que penza o meka penza ko affirmer lisusu na bayi diaspora na bana kini nyoso ba kolanda yo na Congo Live est-ce que ça penza Joseph Kabila Kabange nda tutaka? Oui. Pourquoi? Parce que batikilanga numéro moko présidentiel na banaki benga to banoso la chaque 22 heures na Swahili. Donc na yemoko président. Bonoso la na. Oui, na numéro 1. Apana kuogopa ni mimi li reste takusaidia kwa biote. Et koma ki mama moko suna bongi numéro 1 moto ya minga na Lubumbashi. Ote nazana Lubumbashi soki nazongi comme ça to kosola makambo wana bani me ba coordonner ezali o batikela kingai numéro après ya nani ya docteur Josué ezali numéro ya assistant ya Zoé ezali pe ya ozo ya tikela kanga na hôpital ezali et balingami ndongo zomona mama Jeon ce qui tokei men na hôpital na Gentai ba yebani soko kei na poids lourd et si kabatuta kingai il y a même des commandants témoin monsieur dit commandant Bonandek a commis mokonzi a PCR à l'époque là azalaki na commandant bataillon na échangeur wana kanya madana no colonel place wana osomona inde batuta kangai wana donc histoire eza bongo ba épreuve ezali alors na hôpital ya munene wana ya Gentai ya ba chinois problème ezanine c'est-à-dire on est entré na sorti c'est-à-dire ezaka ba kopesa bien entré bo futi ba makambo na bino et sorti obimi à part kaka ba nani lokola ba radio nenge tokotaki wana ba kopesa yonde ozongi nango mais makambo nyonso ezali ezaka kaka na kati hôpital j'ai des témoins parce que nazalaki wana na bandeko ba vélo ba sombela kinga bon ba sombela ki pona nini siko na sombela ki vélo président de la République moto atinde ki docteur présidentiel aya na 3 vélos ba filma ki yango osomona e yaki na hôpital bakanga ki ba photo
naza na émission to kosala na koya na vélo na koya na photo ya vélo wana parce que docteur etango amona kinga mukongo zo swanga mingi esinga natika kotambola na vélo parce que lokona nazwaki choc makasi kosala bien te yango moni na yaki kotika yango tango likolokola awa o ezali tango na kendeki epa ya ministre provincial na série wana ezaki kombo nani tango na kendeki na kutaki directeur ya cabinet na ye ezalaki professeur Kokolo Tati ye oyo moto asinyaki po bapesa nga na ministre ya budget au moins $800 mais na kendeki batambwisaki nga na ndenge ya osakana te et le ministre tango wana ndaba na ko yisanga la bite kokende te apesanga ko se soko kei tamso ba okende ko limwisa na bureau na ye moko ministre ngo bikombo te soki bayebi kaka ke directeur ya cabinet na ye ezalaki Kokolo Tati nde wana nde ministre azalaki à l'époque là bayebi yango donc ozali ba épreuve au caméraman na biso akobenda kozoma ozali lettre bimaki pa ya ministre directeur ya ministre moto asignaki yango po boyeba ke no c'est un Kabila tozo kosate est-ce que moto lokola Kabila babenga ka nkoi Kabila bazo benga ye amelaka koi sambo Kabila bazo benga ye ke azan choko Kabila babenga ka nguma Kabila babenga ka ngando est-ce que yo ke no sakana na ngando na kache ibale akolia yo osomona oisa ba épreuve bande ko bazolo babongo mama journaliste bazo benga yo mama jeune eza batu oyo bazana ngambo na ye moni batu bazana ngambi ya mutu ataba moni mabe ya mutu ba mona te mais loko bazo sepela na mabe bazo sepela na passe na ngai baza ba candidate bazana makolo bazana maboko na lakeli bango mabete mais bible lobi oyo zolona yango ndoko buka so bango bazo sepela na passe na ngai un jour atale lote nzamba ko futa bango na ndenge mususu mais tozana likambo na bango te ngana zane na likambo na Kabila. Oui, pasteur Miché abongo ko landisa mana yo ko ba démarche na yo plutôt na mona mboka Zoé Kabila et bosuka kana endeni pongane na zamna ko lukolo pe numéro Zoé na ko zwango na ko Zoé mo Zoé yo na Zoé bosuka kana ndengeni lelo o ya komi gouverneur kuna na Tanganyika. Donc ndeko Zoé tango biso to kendaka na kendeki au moins na 40 handicapés naza vice président handicapé na kendeki na 40 handicapés to komaki mbule betela kibiso na kobenga yo na émission za koya to sengisa handicapé wana otuna moko na moko est-ce que tango batutaka bozalaki tango bokendaki bopolaki na biro na komemata quelque temps du maman o bakoya otozalaki na bango na kati ya nani wana tango Zoé atindi assistant na ye azanzo to mike muswahili kombo na ye nde ekiminga me na osaka makasi na panza ba document wana na banda kotala po oyo ndenge moni na sali ya tala kaka kolera ba papier ngo ndenge ezali sike wuti na ko bomba mana ndenge akosakana te parce que dossier pour la kate ate sali 40 bato musumu mobutu abotola bango ba mapango lelo ba récupérer yango bato mususu bana basongolo pakala babotola bango lelo ba récupérer yango donc to sala ba démarche ndenge nyoso po ete to récupérer kaka makambo yango ndenge ezalaki donc Zoé tango apolisaki biso mbula tozongaki lisusu te po tomonaki mutema mabe po ndenge na mbula polaki ifaki ayibisa biso ke non kawana eza ya ngai te bozonga bokende kaka koluka ye moko po ngana okota makambo wana te mais atiki biso bozela na pesa bino quelque chose et puis bosela moi ba déclaration et puis assistant comme ça to kende na yango mais asali na ebongo te et comme ba 14 15 abimi na bureau na ye sima yeko kende sala 30 minutes te mbula e betela biso nde na pola ndenge mayi kotaki na prêtre nde police nga likolo et bankusu bandiko bimanga na kati ya makolo ceux qui tembe toki komona docteur Bitir moto oyo tindaki ngara ba démarche kende lisusu na affaire sociale kende kota na médecin directeur po basela ba démarche sala mukanda boye po bakitisela yo nani po na jenta lokola ba monaki kaka za cas présidentiel donc moyen bakitisa te po soin ya 10 jours ndenge ba pesa bango soki $4200 soin kaka ya 10 jours alors ba monaki ke ngai na bana ko ya kolela ba $100 ba $200 ba ko simba ngai te osomona ce que ezalaki te ke ba pasteur on atikela ke bango église ba welela ke biloko église no to apôtre
bakokufa tokabola basali réunion bakaboli biloko ya église nde soki ezalaki kende église ndenge ezalaki ndenge makambo wana ekomaki boye te parce que ntango bakaboli biloko ya église nazongi boye nayokuta bato bazali so na église te bapanzi oyo apotre akokufa kaka bamisusu bainterpretaki mabe ndenge bato babandaki kobikabika balobi non ndenge ozomona awa eza bakisi nde bandaki kosala bongo parce que bakoka kotambola baaveugle komona bababa ti lelo naza bato bakufa basikwa bazali na ba famille na bango bayebi naza batia maboma toza na système wana te ya kolekisa bato na ba télévision moto atsalaki boya sali atani kovanda bande ko ndenge olali wana babeti bango bambaso ya miso naza bato bambaso ya ba sexe to bondeli pona bango nzambe abikisi bango yebisanga siko moto babokeli mbaso na sexe okino lekisa mutakala ya moto mwasi ya moto yango nazo pesa pe conseil na ba pasteur que eloko ekoki ko édifier bato zali ata lelo zui 5 millions de personnes otondisi bango mama olangi wana tiki akena moto ata moko te atondisaka bato na 17e ri mais changer changer eloko ata moko te oyo eza important te ya sango malamu bato babongola motema parce que koya ya mwana na moto ekomi pembeni oyo lokumu nyonso tozoluka awa ekoleka soki bakoyoka ngai tokozongela nzela ya nzambe mpe nzambe opambola bango. Oui, apôtre Michel, tout le monde rapenza na l'église, l'association ezalaka. Ceux qui n'a bossé mon bakombo, tout le monde a mon amboka pasteur na Denis Lesiana o aye ceux qui ameko et les lopé to qui ne investiture au pays ya pasteur na so baute ko élire président numéro 1 église des réveils pasteur Soni Kafuta na tango wana na ebike mutazaki wana pasteur Kakienza na ebité est-ce que ba pasteur bo sera pena souci ko sunga moninga na note so akomi akwena likama moko et surtout bango pe ba sérieux bazaki proche penza na mwana mboka Joseph Kabila Kabangi na ebité est-ce que zo ki pe soutien ya baninga na ba sali na nzambe ya mikanda toza nango eza ya église du réveil. Il y avait un jour na kenda okutana na pasteur provincial oyo ya église du réveil kombo na inde na bungi asala ka anniversaire mingi ke na sali na mwasi na ngaso 10 to bundaka te to swanaka te donc na kenda kokutana na ye mokolo nazo kende kotika mbongo ya mikanda ya église na expliquaki esingaki no na kobenga yo depuis na zelaki kobenga babenga te ngomsuna yeko mona sous délégation na bango baye na yeko sal na kesu na école de ministère école du Saint-Esprit pour na kutana kaka na ka 15 alors bato bazaki tout autour na ye babu ina kutana na ye osomona o kokota na bongo te donc bakutana mosala nzambe maboko pamba te donc lokola donc na expliquer bango nazana ka na sina lobaki bobo yango na okutana na ye na place azali nzambe atiaki wana pour lelo tokozwa ba problème ya zala molobeli na biso te donc etala kaka baka ya présidence wana ezaka mwa pasi mingi ozomona mais toyebi tokoyebisa ye na yebi ke balobaki kaka bongo po bakoyebisa na bango yete ozomona nde pasi ezali makasi amikanda ndenge ozomona awa oyo ezali lokola oyo ezali mukanda tokomelaki ministre ya affaires sociales tango tokendaki kokutana na ye yango wana nde omonaki tokutaki directeur ya cabinet oyo asinyaki wana akize oyo ezali na se wana kobima na ngai wana mama jeune totekaki babiloko mwa ebele totekaki biloko nde yango lelo oyeko mona na se retrouver na kati ya centre na bandai kofutela na avenue de l'école numéro 18 na limité kuna mais ce qui lelo nazwa mi na centre c'est à cause ya ba accident wana pasi ozomona na place wana na bando futela appartement mobimba ezali na 6 ans na 7 porte likolo 7 porte 14 so tsuki muto azo futela ndako bongo aza kolonge bato ba pasteur na ngao baza bandako te na bando tia bangwana balia kawana muto na mwa vinae mais akofuta te ba permanent bazalaki wana c'est-à-dire moi vie ezalaki moi malamu mais à cause d'accident j'ai tout perdu et mais na perdre té parce que yesu azana bon moi bana na nzambe bazali oui nzamba lobite la gloire du deuxième temple ça sera plus grand que le premier ça dit bao bazana poto bazape bana nzambe bazali ba chrétien bazali ba kotika te ke comme nzambe na bango etukama ata tukabona nzoto na molimo tozesika moko bao ya nzambe ba kosunga ke église ekufa te ba kosunga ke loyer oyo ata bongo ndenge ezaleli ke lokola tozo banda ke tozonga simate nzambe akopambola bango. Oui apôtre ndeko moko abenga kingai azala kuna na
Hollande alobaki nanga est-ce que apôtre Miché a ça qui pensa ba démarche ko déposer plainte contre Joseph Kabila Kabange to bi ke na temps on attend que moi na pouvoir ezaki moi passe comme on a moi individu mon corps ko déposer plainte contre Mekasi lelo yo président Félix Taye état de droit continent mboka est-ce que ko kité moko mususu pe mekana no bongisi mikanda nyonso nangolu nzamba kosunga biso pe bapandi sango to kosunga ba msupe ba mikila poto aka na Congo bazota la biso ba kosunga to mekano ko kotika plainte contre Joseph Kabila Kabange pote kuna pe na CPI ba meka kolandele pona ba crime o ya sali penza na mboka na biso. Donc problème ezane moto asimba ki dossier to banaye ko tambola na ba dossier ezande ko Eliezer. Ndeko Eliezer nda sibaki ba dossier CD nanga mususu koto natika kana RLTV mko batumbaka yango ezika nango kuna ya ndenge muko epanzanaki po nengo zomo nawa tala ndenge muko wa epanzanaki penza na ndenge ya kosakana te mama Joël awa nyoska ndenge zomo nawa ikinda sikoyo na okeno kosela mutu lokola président par rapport à quoi ndenge batu musubaza kolobo c'est-à-dire le problème na ngai zali ya bandeko o baza ya bonne volonté basunga ngai mukolona na kende kinga moko tango na moni Eliezer mo makamango elali ministre de l'intérieur yende bazalaki bango na Eliezer osomono parce que na RLTV muto a remplacé ka ndeko Basile ezalaki nde Eliezer osomono alors tango tozalaki to banaki nde na ndeko Basile nde tozalaki olongo Basile tozokende to solola to salaka na émission to silisi wana to yeko sala na Eliezer sikwa zwa yango amen abengi pe na présidence nde ba docteur présidentiel wana nde atindaki moninga na docteur abino ba pesanga $200 ikamona to boma moto ozomona mais $200 ekoko sisa pasi ah siko $200 wana mama iskana na bandeko futela na bando futela $800 par mois ozomona siko yebisanga ke na $200 na ofutela ndako angweni siko so na ofutela $800 bongo siko kolia bana na ngai kelasi ya bana na ngai ozomona de bango bazaka ka batu yanko lokola ba meseni na ko bazosala kaka na ko nzambe na ngai akutana na bango problème na ngai zanenge nakendeki na komi na bureau ya Gombe kuna na represent na bureau na bango ya CP kuna ya Gombe tango na komi nde papa o yazali wana tango na kei na bengi papa na yeko se renseigner awo tala na yawa na zana dossier président atutaki ngai wana pezaka na tango na ye moko Joseph Kabila awo président atutaki ngai ndenge ezali baninga na kutu bazwisa ngai okende kuna ba okanga kuna ba obomonga bi babuma mais na okufa te nzoto ekokufa me molimo na ngai okufa te ekozangisa bango kinya pona banoko tela bango na ba bureau ko bimela bango na ba babano kimambango parce que molimo wa mutu eza molimo wa nzambe donc nzambe akotika te parce que la Bible dit je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde na kene de papa na bimi ndenge to sala ke émission la fois passée na ibisi ayisinga lebete yaya donc moto ndenge zali batu nyonso bazali kuna likolo batu nayi batu ba jiji nyonso kuna obakataka makambo batu nayi awa ndenge ozo yawo munana ko yosimba po awoko yawo boya kanjalo bi muto tamuka kota lelo na birote muto kota te olio elexa tango nayo sala nini zonga nayo nde na yaki ko zonga ozomona na eto sololi pe na avocat na ngai ndenge zalaki alors nda avocat bino lokola makamango ndenge changer banda susu kolandela dossier yango ndenge ezaleli sikoyo po tofungola sikoyo topesa mbongo ya plainte parce que tokomi na état de droit nde ezosenga mwa lisungi po tofungola dossier ozomona yango na osenga na bandeko oyo bayebi ke bazala souci ya mboka parce que ngai souci na posa na ngai ezali ke no esengeli kaka ndeko Kabila adommage eswaka na kodommage te abima pembeni ya président Fati abima aza koenvoûter pe azo bloqué il faut abima ceux qui abimité Fati même Mbappé se disent au travail te naza musakoli ako travail te et puis comme na moment moko na solo balokola prophète comme un apôtre de Dieu et comme na moment moko bato IDPS na bato FCC na bato cash babanda ko bunda et puis comme na moment moko makambo mabe ko sali makati na mboka pourquoi parce que bango bakolinga te que Félix a reçu que bango ba travailler ki mabe bakolinga bazindisa kaka na esika bango balekaki ozomona parce que
bango nyonso bazala ndenge moko. Ozomona. C'est pour cela que problème naza koloba que il fallait que non facture za kolanda ngai alandaka pe bandeko ya internet mingi yango nazo bete soki okabwani na ndeko te nazo lobelo attaque un apôtre de Dieu appelé de Dieu nazali mwana ya Aïdi Nabal naza consacré na toma la nzambe Aïdi Nabal et na tango wana ti lelo nazo sala nzambe na ye nazo yebisa ke no soki bokabwani na ndeko wana te oko travailler oko sala mais okoma na suka ya mission na yo ndenge bandaki kosala te kokoma te na suka ndenge nini eza koloba ete makambo bando kana ya bana kotanga ya ofele ya kosunga ba fazer ba sheki ba ozo bango mema bango na centre de formation et kokokisama te ekokisama te parce que bango bando conseil yo kaka tala kaka ndenge président outi ko nommer bato na jekamine tala kaka ndenge sali bazolo bete awoyebi ndenge to solola ki eza boye na boye kaka bango nde baza posa ko déstabiliser parce que peuple congolais balinga yote ok tant bazolo babongo ezali po ba pesa sikoyo ndeko fayul réseau ke tolobaka nini omoni makabango ndenge bandi donc ce que ofungoli misote kaka bango nde ba kompa et loko yebo makalisangu ezaka nyama ezaka lisango kaka bato sangani na bango bakobomisa yo. Oui, apôtre, to comment pour ça moke na suka siko il faut esengeli na nini il faut nini pour te ok de déposer plainte contre Ndeko Kabila. Bon ba lobaki que ya liboso ba ndeke dans cela qui Ndeko il fallait na fungola dossier ceux qui na fungoli dossier wana comme ça na memi yango na Cour suprême de la justice na kepe na déposer plainte kuna na tiki pe wana na CPI comme ça toyeba ndenge nini ya kozalela mais avocat nanga ibisaki nga boye que donc na kati ya makamwana il fallait na pesaka ye akende ozomona parce que za mutu mususu komona komi na bureau boye babengi mutu yango tozana ye awo basi bafuti bango mbongo oyebwe bakanye avocat c'est avocat kokende à se présenter atiki yango moni nazoisa bandeko ke bobanga te liweza pona mutu nyonso to soki nzamba fungoli liwate okufa te bato bakenda na bagere bazwa masasi mais bakufa te po nzamba batela bango c'était ça que toza posa ya lisungi financièrement pour être dossier comme ne nazali na osala démarche na okende ti na ko voyager na okende libanda ya mboka na okende soki nzamba sali grâce ke no bande ko penza basungi ngai soki CPI ya esali te na okende na voyager na okende ti Belgique na okende ko funda na sali penza na vandi wana basali pe na osala na mema mikana na nganyoso abongo na message na Ndeko Basile topé mwana ko lopango to bengaka Ndeko Eliezer o azara pe na souci ya population na habité so ko la musasu dossier pa na ye à travers mission na ye to komi wapi ou bien na ye moko soki azongi mboka na ye topé ministre o lelo Ndeko Basile komi ministre intérieur o ko lobanini to meka un peu ko landela balukelo ba coordonner na ye bengaye o meka ko rappeler dossier wana. Oui naza posa ya numéro ya Ndeko Basile ayebinga pe bien nazalaki pe moko ya les amis ya Ndeko Basile alors naza na souci ke ezali kamu naza ndeko na bino ezate ke no mbongo ba ko sunga ngande na sombi yango mokili mobimba mais naza na posa quand même ke na se retrouver parce que nazaki makasi ya koluka makasi ya kotambola makasi ya kotangisa pe ya kosunga pe libota na ngai mais lelo na komi incapable kolia na ngana pasi ndenge ezaleli boy mama jeune oyebike na tika penza kolia loso na mafuta kala osomona tanto kureko ko kende boye ezali kureke kende boye ba pelisi moi groupe bo chauffer mayati bomeli mais kureke boye bomeli ka maya lobo atika ngo kala pe tango bomeli boye libume bandi ko baluka bino parce que bomesa na susi yango te ozomona esa pasi makasi ndenge nazali koleka pe nazoka bololo penza na kati ya motema komona etende ko Kabila pe ndeko na ngai Ndeko Basile longo to soutenir kabino to voter kabino na ba Moïse modigeto sunga kabino tozo solola tozo na parti ko sunga bino na tango nyoso bozo benga biso parce que toyeba ki ceux qui bokomi place on a boko sunga biso mais depuis nazo sala mbela na ngai depuis nazo leka na bitando nazo mona ba réaction na binote ministre de l'intérieur oyebi dossier na ngai na bandu ya na LTV ngai yo ndeko na yo ona banda ko ya Ndeko Eliezer ayebi yango malamu parce que Ndeko Eliezer nde mutu azali tango ayebi si docteur keno na ko publier yango na lingina publier yango na kati ya
émission na ngai tokomi wapi nde abangaki nde atindaki sikoyo tango ba yeki kwanga ndeko Eliezer mukolo moko batiaki minote ba côté ba baneko tambola nena monaki nde makamango yaki kolala a partir wana mukolo balandaki abaneko tambola na voiture moko boya rouge parce que j'étais là. Tant bazola ndena voiture moko boya rouge lokola Mazda bo balandaki ndeko Eliezer biso pe toza koya nde mukolo yango bakangaki nde dossier yango yaki kolala moi température par rapport à ndenge banaki kolobakala yango to moni ke no lokola état de droit komi asungila ndenge zalaki ndeko ezate toza na posa azala président en vie yango lobi te soki azali président en vie nde lobi ke no soki abomaka mutu soki abotola ke loko ya mutu ki ya kozongisa ngo te bible ezoloba nini ndeko zache na kati ya bible tango akutanaki na Yesu Yesu azaki prophète à l'époque ezali ko tango akutanaki na bible lobete eloko abotolaki yango mibale azongisaki yango fois 4 eza ko lobete tango mutu a changé loko to komi na état de droit azana droit ko zongisa eloko bato o nyoso ya azwaki yango bande ko bazali ebele atande kona na biso yo akufaki pona ba na ba marche yo ya lusha Rossi ukansi mama nenge avandi azofana na motema malamu aza mama moko fuba rekopase basombe ata lupangu moko batie wana baba nataka mona kakeno bitumba mwana na biso akufaka tala yango yo gouvernement rekopase biso kokeno kotikela bango mo enveloppe erobi eloko te ata bo me enveloppe ya 2000 ata 1000 ko sala eloko moko te mais bo sali mo eloko moko tala ndeko major wana mwana na ye ma sœur babomi azali Thérèse Kapanga alors nalandaka makambo wana nyonso siko ukanisi ke no bato wana nyonso bazana bololo kati ya motema te ata osombeli major wana oyebi motema nini major wana azanango ya mwana na ndenge akufi oya kokaki ata ko bala mais pesi bolengene na musala ya Nzambe siko lelo boye ko bomaye puna intérêt ya mutu moko oyebi bato bazobeta maboko puna ndeko Kabila bato nyonso bazoyi ba problème bakufi lelo bato lelo bato lokwa ba continuer lelo bakomi ba paralyser à cause kaka gouvernement wana ozomona bakomi ben film continue baneko côté ya lelo ba pasteur ba bandola ta kitoko te ba bandola ta ba maputa ba chemise maputa ba safari ya ba maputa pozala ki kino il faut tambola boboto continue mutu ayiko lekisa bato olata ozomona ke musali Nzambe tango banayi koloba bongo bato bazolo bete o pasteur nini ateka bongo mais lelo ba komolata ba sapato ya cher lelo ba komolata bongo mais lelo ba rendre faible ndenge azali lelo ndi mission na biso mboka na biso elingaka mutu moko boye abima na eloko moko asikate ya vérité te yango monezo boma biso nazana posa lisungi ya bande ko nyonso ko soutenir même ata yo zali olobi no pasteur apôtre ngai nangina bando sunga kata chaque fin du mois ko futa kata loyer naza difficulté ko futa loyer ya église mission Nzambe ko te papoza wana ote loko nazana poto wana nazo tindira ta ba micro e ko sunga po biloko nyonso bakendeki nango ba chere za wana boy e koma ba chere akala nazana shwate eza musala Nzambe bible lobete Nzambe abandaka pe akomisaka na suka yango nde omoni makambo ezotungisa ngai ezali ke mwa mbongo ko ndosala plainte soki na ke na bureau na bango na Gombe wana ya CPI na fundi et puis na kende lisusu na nini na palais de la justice te na kende ko sala kotika lisusu plainte kuna nyonso wana ezosinga mwa mbongo avocat pe ka mwa mai pour kubando tambola bongo te parce que azape na libota na ye yango nde ezali loko nazo senga na bandeko bazolanda biso partout na monde na diaspora bozolanda ngana za ndeko na bino ba combattant ndeko na bino ye oyo bosunga ye parce que ceux qui tozotika ka régime au Congo bokozonga ka wati bokokufela kuna bokotikala kuna parce que mboka izaya biso nyonso ce n'est pas que no bato moko bobazo yango en otage non nazo regretter mingi na bandeko na biso lokola ba papa na biso bandeko lokola ba José Makila bato ba bandaki koloba na kati ya mboka oyo minenge ba se retrouver penza ba kanga somba bango donc asomba bango ba kanga minoko balisanga bonganga tozo tambola penza na ba marche boy et tango to banako tambola à l'époque baba no mona ngana beki ezaka kapo bato bazo ebate ozomona tango président Félix papa na biso Etienne Tshisekedi azo prêter serment na kati anda kwa on était là ozomona mais lelo tala ndenge tozali tozotika ka bandiko nyonso na ba changer na bango ba kei côté kuna et komaki ke soko longo na PPRD mbala moko azamuti ya viol ba créer le viol o a violer mwana mwasi a viola ki mwana ya 15 mwana ngwa mwana nakate papa ne ya mwana nakate bande ko bozola nangai ba pasteur bozola nanga ozana mbongo pasteur ozana bato batonda ti libanda ozana bakiti musuku to batandaka te
oko sunga biso kino nazome mata 20 kitio na okeno tikela apôtre Michel nzamba lola oyo zo salela ye akopambola yo ba papa na biso ba pasteur mbayo bozolanda même ata ba bandeko walesa bazolanda bako sunga biso bako sungeza musala nzambe ndenge bazali même ata basali ya nzambe nyoso bazana Kongo bakiziamina kibila bako sunga eza église nzambe tant musala nzambe azolela bino moko nanu bozani nga azande kona bino bako sunga ngapo musala nzambe salani etelema ekende liboso nzamba upambola bino tomona ka babare tango bazosala awa babare komona bralima ye o 3 bouteilles 1500 pona nini ba soutenir bare ko yate po ekende liboso pourquoi pas biso basali nzambe to bana nzambe to ko sungana te vraiment. Oui, bande ko Congo live tukomi bongo na suka tuti kolanda penza pasteur na biso apôtre Michel na mami na lisolo ne apasi apôtre Michel na habité soki ozali na moi liloba ya suka pona mokola lelo avant to oh na okipasi mingi eza pasi nazomi okamawa ata maloba koloba ezozanga ngai mama jeune parce que nakomi déjà na suka esika pe makanisi ya moto suki ya nzambe bandeli wana donc nzamba asunga ngai ndenge ezaleli pe naza na kondima ke batu nyonso bazolanda bamtema malamu bakobenga bakosunga biso pe nazosenga na bana na nzambe à part ça naza mosali ya nzambe asalelaka ye na bacharisme spirituel charismatique ndenge ozomona na tango baidi na bala ndenge nzamba asalelaka ngai donc ozana problème ya kobota ozana problème ya musala ya mikanda depuis okenda poto depuis ozoluka musala bangajaka batu ceux qui okomika na tourno balongoli yo oza problème ya kobota ozana problème ya voyage depuis oluka visa ozwaka te yaya benga ngai na ba numéro na kopesa na kobondela pona yo yo wana depuis mobali ya voyage abenga ka oli susute ozovanda ozotrouver ngo za normal silence wana diable azokota déjà azosi sabolingo na yo mama benga to kobondela même ozana sida ozolana nga na hôpital ozana tuberculose mutu akosa yo te to bondela ka bato babika tozo bondela bato bazomona loboko ya nzambe nzamba kosalela yo eza wabino apôtre nazo peso ba numéro na ngai ata 2h du matin benga ata 3h numéro na ngai ezaka polele ezala yo mutu bazo préparer po batinda yo mission lobete lukela biso mutu na zotia makelele wana yo benga kaka soko yo okokutana na ngai na nzambe wana okokutana na yo ndenge za basala nzambe bobondela pona yango parce que tango peuple Israël tango ba yekoli babana ko te sango malamu Saïl abando sepelate alukana ki na bango po ete akanga tiaki ba musuna prison mais aleki na tour ya batu ya suka tala mission ya Saïl ekufaki Saïl a changeaki mutu nyonso ko bundisa dossier wana nzamba okutana naye pe mission na yeko kufa ba coordonner na omukolele kaki bato ba benga ki opesa numéro malamu te opesa ba na pesa ki penza numéro malamu mena longola ki ka 89 po natala po bato mususu mikolele kaki ona babanda ko benga ozoi bateke président wana bongisi mboka est-ce que bato na baza penza baza mulimu nzambe to baza amvute président bongisi wapi zando ya munene Mobutu atika ngo bongo Mobutu atika stade de martyr bongo Kabila yeko changer nini ka Mobutu komi ka Kabila ye mutu atonga yango eza ka Mobutu mutu atonga atonga oya ye atia kombo na ye ezomona donc ba coordonner na nga yango yo plus 243 89 510 86 35 na zongeli yango po kanga malamu plus 243 89 510 86 35 église zali na avenue Forgeron numéro 45 limité premier riz donc wabino apôtre Michel nazali wana tout temps pour na kobondela bato naza temple na sala que naza médecin naza docteur na botsaka na opéraka alors natika musala wana à cause ya musala ya nzambe alors o bato baza kolobeza te na ko fungola pe centre ti na bi ko botsa na bi compléter osomona mais natika eza pona musala ya nzambe alors ezate que non être handicapé c'est la maladie osomona mama jeune donc eza bato mususu zo sala émission boy mususu ba komona kaka lobi ndenge ala taka bongo ala kisaka nini bato mususu donc mutazo kangilo kanda ayebi atayote boswana te bowola na eloko te congolais musala ne kaka bongo osomona olia yo ka souci ande konaye azomona ngo mabe nzamba pambola bino apambola
cameraman na biso apambola pe mama Joanne pe balandi nyoso ya chaîne na biso Congo Live bolanda ka chaîne o po mama na biso Jeon akitakati na source pe alandela kalikambo pe na yebi po ye parce que nous avons yende aye ko remplacer ba Eliezer po bango ba komi ba député ba ko kwasi ko loba makambo yote ba moliere ba ko kate po bango ba si ba koti kuna na parlement ba ko kwasi ko zonga ko yovana la micro te parce mobeko na bango peso loba keno okoza la te oza koto yo za koto donc bolandan donc muto ko remplacer bango tout yeyo ozolanda journaliste tolinga ye oyo alobaka bosolo ye oyo cameraman oya bombaka te ye oyo soki bolandi bokomona bilili ya solo nzamba pambola bino ciao amen. Oui, balandi ya Congo Live Télévision tokomi bongo na suka émission na biso oyo toembeki bino apôtre Michel tokitaki penza na église na première kasi tolobeli makambo bobengaki mama Jeanne première émission bosalaki moi ba détail moke bolandi bomoni ba archive ya ba mikanda elakisi ke président mtatutaki na hôpital miko ekoleka tokotambo tokinde kino na hôpital wana ya première esika penza présidence baki ko abandonner pe basunga kete lelo pasteur akomi na ba condition moko bino mobozali komona kaka tokomi bongo na suka merci na ozaki bongo na sima caméra Guy Botombela merci na mon vieux Roger Luma molobeli monene à présent Félix Antoine Tshisekedi un tonton doux de caractère mon vieux David Olito na bosanité parti de Tour Eiffel depuis Belgique ngala bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali koya.